WWRD Congo Info, il y a grand prêtre César Ngadi. Naibisa kibino na retourner mo muke na kini mo muke ne naibisa kibino ma ki fona tambola na lukama ba makambo izalaka na kini parce que ko somba ba billet ba 800 € koya il faut mo musala we ba sombela kinga billet pa César Ngadi il faut emonana ke nazo sala musala lilo na la sabino tantine sœur ndeko na biso ya moi Simoro pour découvrir le mais botal katalaka quelque part na babilo comme sous tozane mama bonjour na d'abord na bato ba ebionam bonjour d'abord et zala bien na se présenter parce que ngana lubango superstar azarate tom sous lelo nde batum sous bazotalanga comme on a dada international naza na salam samro yozo sala et puis naza artiste et comédienne naza kombo nanga famille vraiment za dada kanda kanda ba oto tanga na bango ba yebinga kombo nanga kanda kanda kombo ya scène to ya musala o na sala ande ba pesanga kombo international et le bébé la kisiki moto yo aza monde entier mais comment elongi na yo nazo mona elongi ya mutu moko ayeba na ser na biso mo ayeba na mama top boza bandeko mama top ya théâtre o ya mbinga wana sero mbinga o bana poto balingaka. Oui, Mama Top aza mama nanga na pise ba bisou beleska zana en direct ya Luanda. C'est ma maman na mo ane ya Liboso. Yem tabotanga. Ndiane loko wana batapoto ba comprendre bien te olobi. Naza mo ane ya Liboso, yem ya Mama Top. Mama Top kilo amboka, kombo na e vrai nom na ezaka Thérèse Wato. Ba o ba ebiye. Ba mso benga ke ya tete, ba mso benga ke ya Thérèse. Mais na msala na sende ba pise kombo ya Mère Top. Naza mo na ye Liboso na yebi ke bato bele baloba ka botate na yo quand même na matoi nanga moko mais ngana mo na Liboso na sima pe baleki baze bele. OK d'accord. Moi na international azali moi na ya Mama Top tina kuna bano ko yebisa bino Mama Top te Mama Top sero mbinga wana o ma théâtre o sepela kana banzoto wana kozala moi na ya Mama Top pona yo omona mama na ona sen ndinga tuna ka théâtre ne asala ka musana esala kona d'abord ndeni afato kota na ona musana yo moko na parce que oza mona na ya Liboso bon ezaka angolu eza lokula batumsu moi msabutami mona président bazali bana ba président bazali bana ba ministre bazali menga nzamba sala nga grâce apesanga mama o aza meilleur koleka ba mama nyonso ya monde aza Mama Top na ngaka ye mingi et puis asala la fierté nanga parce que place msuna ko kende batu ba boko ya mbanga to baboyi mais tonka yoki ke wana mwana Mama Top et ça la nga bien et fongolelanga même ba relation msusu oyo ko fongolelanga te na vie par rapport pe ya musala na sala tom tabi ke wana mwana Mama Top et ça la nga eloko moko boy parce que mwana star aza star kande balobaka OK mwana star aza star ndenge Abji nanga pe na Paris aza star Godwin na Maroc pe aza star mais bisoto yebi partout ba yebi monde entier ba yebi Carlene Panzu ba yebi Narlene Panzu pe ayebi ba yebi bien que Top abotate Mama Top wana abotate mais comment yozolo ba koza moi na ya Liboso batu ba yebi parce que maman après maman ça me ça théâtre après papa biso akufa maman ça me ça théâtre après alai moi si ya libala ata lelo nde na koma fanda na tali na ba télé bato bazo finga ye bato bazo loba mama be pona ye esala nga pasi tant naza mwana na ye na mona mutu moko fingi mama na sekaka mais na kololo ba te ko réagir te to kolanda bato wana te Top aza mwasi ya libala abalaka aboti biso toza 5 ngai Princilia kandakanda omba kandakanda chaque Mama Top kutana bana mapasa donc oya lanzinga te après ba obalanzinga 3e ne baza ba mapasa na kadena biso tozane li à part ça ana bana msusu donc aza mama bana belé na libota donc soki bato balobaki Mama Top abota te seke bayebi ete bayebi ma information na ete ba mami mandiango ton bazotala bayebi ba René Kabastele de Bruxelles bayebi ke Mama Top asa mama bana belé ba madombunga ba fioti donc bato so alobi ke Mama Top abota te seke yebi na Mama Top te aloba na ka biloba loba ne baloba mama ba artiste po artiste ba ko balikam no munta yebi na yote azo fingo afandeli vino mo bimbo kanisa kutuke yendo miroir o izala na chambre no amona vino chaque jour. OK d'accord tozo comment on a place yo mais biso ko finga ye ba finga ka Mama Top nde ba finga ke bakata nde ba finga ka Xil nde ba finga ka Meta nde ba finga ka bango nyonso wana Leombo mana Autriche Fabien de Binto na katia Bella Fabien de Binto makamuna o lukaki yango nazo sala kaka yebisa biso oui bien parle de tous les jours de tous les temps déjà comme elle dans Kalate Fabien de Binto acteur principal wana mutu na ngakati yeso wana ki pembe na Fabregas
chef vibrator ba Cédric donc bureau pena fa donc on a bien fa bete bien fa nga bi lo za muta fa ya Fabregas na bien ke fa donc mutu nga de tous les jours de tout le temps c'est vraiment ami donc na benga ke ya yambo bato ba comprendre te même na ba émission na dédicacé ya yambo tangu na bandi musala ya TV fana liboso abenga na poto za Fabien de Bilto donc nazaka yene nga na to soana to bebani to bomsa parce que c'est vraiment un ami, c'est vraiment un frère aza donc aza o akoza pona ngai. OK, d'accord. Mama Top afinga matru tant omoni mutu avant d'atala bia Mama Top basinyo sa théâtre baza bandumba bana na bango ndenge yo pe ozawa noza mwana ya Mama Top bafinga ka ndumba na théâtre abimaka na ba producteur abimaka na ba musicien abimaka na bana poto baya ko batala ke na TV tant ba ya vacances ndenge bazoya mbala moko ako préféré abano bimana Mama Top yo antaki mwana na ye bazo finga mama na obongo okoki opekisa rapé mama na yo bi opesa ke conseil ke mama tika kindumba na théâtre za bien na sikanda mama obisi kisinga mama za mama ta bosolo lina ye et c'est de même aussi avec nga je suis déjà une grande fille ma ramsina sala ya vinara mama tem talanda nga na sima pour nous contrôler nga moi ce que je peux dire que et ça la nga bien té na yoka les dernièrement ba to publié ba film azo sala na tournage ne ana ngokuna buzo ba top na Angola asali ba tableau na ya scène na nini bazo ba tiena na site mon okotanga kombote ba tu ba bandi ko finga jour anniv na nga ezali le 23 mai kaka ya Notozawa na souhaita na tie photo na dédié date nangé pas maman bazui na site boko batie ba fingi ba to ko finga tel mère tel et ça la nga bien te mutu mote ata maman na ote kama kala to ka tomate ko linga ba finga maman na yo ata za koka ata za kizengi mutu mote akolinga et puis nga na ko tolérer te papa so akufa kala maman na nga kala musala théâtre atangisi biso basi minene to sisi ba université donc mutu moko ayebi source te place to uta ba souffrance to pasana maman biso amonier lelo ke top o banda ko finga na konzima te na éducation na zona famille nanga jamais mutu soit finga na ko répliquer jamais attendez na fanza ato finginga ne crois pas que ne no finga dada ato sali vidéo tindenga ko kanza te kenga na leka na émission dona leka na finga baloba ngo na français répondre imbécile par le silence mutu soit finga obo répondre bino nyos boko mba idio elo ko lo sokola ne baloba mutu alboma yibi la mbano yo po bimika ndengo zala bongo okyo bandu ko lande po ayibili or que yonde mutu ko masusu liboma koleka omona esala nga bien te mais oyo loba ki abimana ba producteur abimana ba bato bango balobi ki abimana ba producteur bango ne ba ko répondre na place na ponga makamba ba producteur to makamba banini na ebité et puis deuxièmement Mama Top azandumba te so toke na ville siko ka tozuka caméra na yo toke na ba boîte toke na ba hôtel partout so to anto luka bandumba o tika jamo monata artiste moko ni ebakata ni Mama Top ni mindondo ni milo o tika lo mona bango jamais na hôtel ba luka mibali mais ba finga biso kaka bafinga bisoka ndumba vie ezandenge tant aux artistes il faut qu'on dise makaka ko sibirkanya. OK, d'accord. Concernant makambeta liyo moko na vie na yo parce que yo normalement il fallait au sala théâtre ndenge mona mama na yo top mais yo kimi théâtre olandi biso do théâtre vraiment ozoko mingi te mais mingi okoti na monde ya biso non elonye sali parce que nga bon concernant nga papa nanga c'est un pasteur Gilles na pese mbote place aza papa nanga za pasteur mais nga pe na kima ki pasto na kenanga na nzela nanga ya vie nanga sezangadi mais siko yo siko pourquoi olanda ki nzela ka ya Mama Top te a formé bien pour za mama na yo aboti yo. Les tontons, les tontines, biso na stoyebi que tous en a posa, tous en va news, l'information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to eba makamini ezale manamboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live ya mboka Congo Kinshasa, Congo Brazzaville pe Angola na Luanda. Baza wana pona ko sepesa bino. Babito kusuka wana te ka live ya mboka te, mais to bakisi pe makambo yo sala mokili mobimba. Oza bana mboka dans la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora à Brazzaville. La Sepela TV, beaucoup sepesa ma. La Sepela TV, beaucoup de réponses. Maintenant que vous voyez bien le Sepela TV, ne tardez pas trop longtemps. Vous contactez Biso Lelo, comme ça beaucoup à la décodeur la bino
le plus tôt que possible. Promotion la vie sur ESO continuer, tellement de CPL qui n'ont mingi, 115 livres pour les décodeurs, plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman, bana, aussi c'est ça boti. Bosomba box na bino ya CPLA TV lelo, na 115 livres, na 6 mois gratuits abonnement. Du nouveau, dans CPLA TV, il y a Télé Congo, et Congo Brazzaville, et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc il y a Merci pour la question. On a lingango mingi. Tant on a six qui va classe nanga. Moi je fais l'INA, je fais l'INA, je fais la musique. Alina après INA, la musique. Batamo et simbarate nara okata la musique. Na yo sa animation culturelle. Tout autant là on a INA ba ebinga bien. Donc na sabando sa théâtre avant même natanga na ina na ndo sa théâtre maman mtazla kisanga mus so lolo na kuma soni na caméra te micro na za ba facilité c'est parce que maman la kisanga azwanga na loboko ala kisinga théâtre na longwe pa maman na pesi président Bodo Bambote belé na zo mona ndenga za na Bruxelles na pesi Bambote maman tanga yo voyager atikinga na maboko a Bordeaux de travailler na président Bordeaux à un moment donné na yaki kotika théâtre na ke ko bande la classe tant na bande les classes on a des temps dans le la musique na ke sa sko animation tant na ke sa animation culturelle na silisi après na yo sala théâtre et pas modero na minute au dans autre travailler na modero bat balanda bilo à modero tout ça la domestique patron dans tout ça la posa ya poto to ti ko sala ba film ebele na ba major bisadi di kutu papa na nga film ali boso na sana vie na nga eza major bisadi di na benga ke papa mon papa major bisadi di zolozo papa wana ozokumisa kala même papa ngoyo bayaka basala kabino makambo mabe wana ye wana ba producteur bango wana te wana nga na yebi na nga te sana nga shike bato baloba ke ba producteur bayaka osabuzo ba nga ilo na yebi ke major bisadi di aza papa na ngai yebisa na bato vérité ko bomba te international ko bomba te to ko sabato ba la biso na RD Congo Info bino ba fio basaka théâtre ba mana ba producteur te ba bimana ba na poto te na yebi te mbamba bana poto baka mibali baza mibali po est-ce que ba finyo so ba sa théâtre babala ka basi ya poto tout ça ba sisi babala na V12 babala ni ana Congo bazé belé babala na awa isaka teke batu ba fiat théâtre nyonso babala mbala poto non ba o bazwa chance babala mbala poto ba ser na ba domazé maman na gloire nel babala mbala poto ba ser na ba bibiche tout seku babinga ke siara moi c'est Roger Makanda babala na poto baza na pusena mbala na ba o bazwi chance wana bazwi ba o pe bazwi te bazwi tamsunga dede no ke bala na mbandaka tamsunga bala vi na ndeno mona bobala no namte obala te balita na zambali non tema bon nga ya honte non na balita tom sumba nga azani na mbandaka tom sumba nga azani na chikap tom sumba na Angola place kaka mbala nga vie akozala de place nga non kende saka poto te mi bal baza partout côté biso na monde de presse osana biso na monde de télévision est un peu munene eza vaste eza monde à vitesse makasi différence ni moni théâtre na télé po bino mingi bato théâtre beaucoup ya mingi na monde na biso Gadonga banda théâtre après théâtre na équipe na émission on a travaillé dans la vie du public et aussi partout. Dans linga modéro parce que aïbsa nga soko monanga amona donc naza remplaçante valable ya maman. Oh ezaki lelo c'est maman za te ngamoko na remplacer. Nzoto de top azara misunya azara mbinga talanzoto mais yo nanu yete hein. Yo pe oya e oya. Tenga na nga mukie. Nga mukie to ça que tu vas régime tu vas na munene na kama ko yo lobi na mukie. Bon poto traîner wana te donc nous sommes allés et bien. Na travaillé avec na banda journalisme na avis du public et pas d'idée masuki mobala mande fois pembe na PC Motesi Kazali na sko naza na Congo promo après kolonga langa kuna depuis 2014 na janvier nazala na Congo promo tilelo na Rafingindo le boss américain na lobara toujours entre lui et l'argent il y a pas un trait d'union donc toujours demeurer 2 ans déjà ensemble c'est que aux bien parce que tout le monde a journaliste va changer ba site je te aux depuis 2014 tous na Rafingindo c'est que ba masolo ya et ça qui est bien donc ça évolue très bien na théâtre na émission surtout on a combiné rangonyo sumi balé et ça la nga sou bien makasi OK ça la go bien makasi grâce à WWRD Congo Info na bosante Carlène Mpanzu azolanda biso na Suisse na bosante surtout Léo Mboma na Autriche Fabien Debilto tout ce qui est presque na soka toshité siko ba mbongo baloba ke bino bafutaka bino bien te na siko na mimi na monde TV hein siko na longolo na théâtre na mimi na TV babi na TV na émission bafutaka bino bien te
ba producteur ba kolo ba site bazo gagner ba mbonga bien mais bino bazo futa bino ba $100 bo souffraka na moya kino yo ba mulunge bo na ke luka be invité donc na émission yebisa biso non ni ne sala ke journaliste a changer ba site bon il va pas trop solo mabe na éviter penza parce que ngai non so ba 2 ans na Congo promo nazaka capricieuse na degré moko mais Rafa supportant atala kabio aza mwana nazara bien Rafa futa ngai ndenge bon éviter sur pour la site biso na Congo promo et puis bato balandaka Congo promo bayebi ba junior wendo makamna lo ba junior wendo bayebi makamna lo ba René Kabasele de Bruxelles bayebi makamna lo ba oyo ba camarade na nga Bester bazotala en direct ba Madong Mbunga ya Fiot Ngoma o bazota biso partout dans le monde bayebi makambo nga na lo ba emi kunku ya Sam kunku JPM de London en direct pena de London na yebi ke Kala TV azoza déjà na kin babi mobile kitoko kingo mwambena ba Fosset karandenge zalara bayebi makamna lo ba biso na Congo promo to na programme salaire et puis tous à l'aise donc non banda non na bon chef ah monter malam yo non travailler comme non monter mabendeni so dada net so lelo mo et salami na CP na ngote na kotisi rapport ba bongisi tous muto mta otiti alors on a le balat mobala ina comportement na ina comportement donc comme on ngani to ça na poto to se comprendre poto fanda bien na libala de part que divorce à la té c'est de même on signe to travailler na Congo pour moi toi na Raïs Kangaza na Serge Mpianazali to ça na Christian Bouy na Yves Panda na Jaïl na Zambale to ça ba journée c'est belé ozomona oya ina comportement na tout to elo et ça la bisonini bien tokutana na Raf Ngindu azamote mamonene en général yo tanga ko mabya ya patron na bino no en général wana ngana imamba ba site batum souté moi je parle de Congo promo parce que pour le moment on travaille na Congo promo ceux qui que na travailler na ba site belé ngana beta ngana meta maso Congo promo parce que na Congo promo ngana ebi ke ba futa biso donc c'est neti lelo ba futa biso to na date te ne batum soufa la kaka fin de mois non biso jour que Raf abi au futa bino donc non na mona na ngam to malam lo kwa it OK d'accord to komi presque na suka ya plan na biso fa ka to beta na yo ngana on c'est pas mingi international bien ngako mona maire top pour maire top asala ngaba plaisir boyebi kana malili donc ouais voilà nino ko lo baba nyo so la nona poto mon numéro contact batala mama top akolisa mwana boy e fungola pe moi j'ai côté wana j'ai zala non déjà yo fungwama j'ai des fungwama na ngo na zo grâce moko bon na site sambiso déjà so sala émission quand to sala émission boy numéro na déjà affiché wana bato nyo so balinga ngai mafana ngatu nalinga bino mingi nalinga tombo benga ngai osala nga ba remarque et sala nga penza bien so mtaza besoin contacter nga numéro nangi za plus 243 89 96 86 139 plus 243 89 96 86 139 donc so bengi na numéro wana naza donc dès que vous enregistrez mon nga directement naza ba réseaux sociaux tout nazali na Facebook nazali na WhatsApp nazali Viber nazali même na Imo nazali mais moi m'appelle faut ba erreur benga dérangement de tibobimi boye bo sal musala am na za 21h cassé na la li donc faut ba erreur benga po toujours après temps off là pour musala pe sala mara bien temps ya ko la international moi na maire top yeyo donc ceux qui aura attaqué maire top olingo landa lisusu c'est mon raté maire top nga landa nga ezama bese ya koko non zoate international merci et ça là qui Léombo na Autriche merci na Royal Kinalele merci na Junior Jimmy Bokelo Junior Bokelo masananga lemba merci place aux Ali merci sous na Royal Kinalele merci na Carlene Panzu pesa li sous mbote na Arlene Panzu place Azali ala Samatundu Poliguchi binonyoso Hervé Nkulu na Katia Grenoble ou était yuza kana Lyon po yuza rater moko au million eza Grenoble te mutu wana yo yiba komono c'est parti toleka